24 heures lobi nde kokoma 48 heures tokoyoka nini koyela kamere na parlement na assemblée na wana etali biso te wana eza bango na ba otala bango na bango bakomi kobunda otala bango na bango bakomi kosona otala bango na bango bakomi kobomana alors bitumasuki ekomi rapport ya mbongo rapport de force yango moni tokokota na meme ide ya koloba boye ya kosala appel na monsieur Kamere na kosala appel na monsieur Bati Lukwebo. Monsieur Kamere, vous êtes professeur, vous êtes docteur. Monsieur Bati Lukwebo, la même chose, vous êtes docteur. Pour Bati Lukwebo, bandi politique kala collègue monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo veut changer la constitution, non pour l'intérêt du peuple congolais, mais il voulait former un royaume de son nom. Aligné sur le royaume, où il y a sa combo. Ne cédez pas à ce monsieur. Quel exemple est le bosso? Quand nous sommes dans les réseaux sociaux, au moyen de la télévision, bakangi tata moko ya muluba na tenir face de salade na pote ya lieutenant aza civil azala mosala soda te batuni yo papa olati tenio ndenge nini alabi tenio yo mokonzi na biso moto apesi biso yango mokonzi na biso na secrétaire général na biso ya UDPS Augustin Kabu eloko na lingi bakosedile boye Augustin Kabu ete moto apesi bango teni moto apesi bango teni ezali monsieur Félix Tshisekedi Augustin Kabu yakateni wa Augustin Kabu yakateni wa soki aza teni akozala pete wa pete wana ezala eza na esika ezalaka pete moto apesi yango c'est le chef de l'état wana payoye bapete moto apesi yango c'est le chef de l'état teni wana ya sika yatomi na batate ya bamilitaire lokola bagénéral ya bango bakolonele ya bango batiwewe batimang bamoto bakomi bagénéraux nde bazwi teni ya mbongo na biso teni oyo basombi na mbongo bacongolais babengi bamilitaire ya UDPS lokola bato opposition bakotamba lokola bacongolais bakotambola batia non na changement ya constitution na biso oyo ekomi constitution ya mama na bango ekomi constitution ya batata na bango ekomi constitution ya basi na bango biso mosusu aza na droit te yango balatisi bango bazwa minduki bazwa bateni balatisi bango na bapete s'il vous plaît bana payoye batuni bango boza combien alobi toza plus de 350 donc toza 400 oui batuni boza kobalobi toza ebele toza ba 400 po balopesi biso teni epai ya secrétaire général na biso Augustin Kabuya yango toza pesa peuple congolais baswahili bazwaki pouvoir oyo baforma milisi te bangala baforma bazwaki pouvoir oyo baforma milisi te bakongo bazwaki pouvoir oyo bandeko nanga bakongo bozokanga baforma bamilisi te lelo bandeko na biso ya espèce ya grade asai bazwi pouvoir babali koforme ba barebele babali koforme na bamilisi yango nabengi na baforce vive nyonso baforce nyonso nayo bokoko mpe bandeko nanga ya bandu botelema azolinga adesarme bamobondo aarme bandeko na biso ya UDPS lelo omoni bino moko azolinga adesarme bino bamobondo aarme bakamona nsapu oyo bazalaki na kasai bango lelo bazalaki na limete bapesi bango baarme bapesi bango bateni me baza bamilitaire yasa ngai soki opesi militaire ya UCD teni na monduki face ya bamilitaire ya UDPS ekozala nini ekozala nini meme ngai soki opesi ngai teni profile so monduki yango bato ya UDPS bangoye soki apesi ngai minduki wana nabomaba lokola Félix Tshisekedi lokola Augustin Kabuya apesi bateni na bato ya UDPS apesi na bagrade na bato ya UDPS oyo batiaka kozala forme te aforme milice na moment oyo na UDPS na nanga na M23 baforme eloko moko nanga aforme na milice mpo babonga peuple congolais
M23 a formé ma milice pour mon peuple congolais. UDPS, na Félix, na Kabuya, a formé des milices pour mon peuple congolais. Na le sauté de moi en boca, ouais, l'union congolais. Par mon message, moi, na ouais, l'union congolais, na yé tout ça. Alors, face na yango, et Seigneur, le peuple congolais, niosa, totel malakola motomoko, tondi maka, Kabuya, na Félix, babo mabiso, na moma dit, Félix, message na routine na Félix, monsieur Félix, il a montré des limites. On l'a quitté à solo, il y a aussi un aventure dans la politique. Et il a quitté à solo, la bonne moine en ayo, on s'est fait pas peut-être retirer l'infantil, autant qu'il va classe et tout. Je dis que le modèle qui est un président qui a bien étudié, mais le Congo de lieu, mais le Congo de Méli, mais tout le monde transporté, mais tout le monde sangoté, le Col Kabila, ailleurs de quitter, ceux qui ne sont pas économiste, Memba, économiste, Mouzito, économiste, Matungulu, économiste, ceux qui ne pensent pas au pouvoir dans le niveau de Bakosana Nene, Bakolesa peuple congolais, Bakobayengai, Naza pouvoir, Napesa na Bakaire Pes, Batuyanzela, Batabiloba, Bakosala na bango eloko te, bino bakokende, peuple akokezanga Joseph Kabila, lelo yango yo, kilo bakapesi ye pouvoir, oli Congolais, abandi kofélicité Félix, Congolais abandi koregrete Joseph Kabila baba, mpona nini? Ce monsieur est venu faire le tourisme au pouvoir, à la question limite na ntango Kabila dollar 1650. Na ntango Kabila lipakanga journée 200 francs. Na ntango Kabila crédit 600 francs. Na ntango Kabila transport 500 francs. Lelo na arrivé ya Chilombo, incompétent qu'il est, Augustin Kabuya comprendre que nga Augustin Kabuya na échoué, alors abandi kofabrike bamilice mpo babangisa biso, mais biso toza peuple congolais tokosala bananzela. Tokobeka slogan na biso na Congo. Journaliste azali awa bolanda ngai na Congo. Na Congo. Pardon, na Congo. Na Congo. Na Congo. Congolais, tika Brazzavillois. Alors peut-être le lobby, changer Chilombo, tika constitution. Parce que Moutazo, mon peuple Nzala, les amis constitution, Moutazo incompétent, les amis me se vous avez un professeur il y a français. Après ce livre français, attends que ça va dans le 6e. Monsieur, on peut ce livre. Allez nous kotangisa te na place ya la atele ebe fote dans le livre oyo balingi bachange bakochange enseigné mpe bachange livre bakochange enseigné mpe bachange livre oni bino bakongole bamutema mabe bomoni moto moko batia wana fouter ayebi eloko te azokota bakochange mokanda te mokanda eza malamu moto bakochange eza nani oyebi koexploite mokanda oyo oza encore yango tomoni fo kochange yo mokanda eti anafaelo ye affrontement entre M23 na FARDC lobi bitumba ya makasi ebetame bango balobi Congo aza na guerre te mais lobi FARDC na bawazalendo na ba M23 na bato ya nonga affrontement ya makasi ebetame bakongolais
bakimi bavillage bacongolais bakili bamboka na bango na minute tozoloba baza na bazamba baza na bisobe kote bato ya Félix bazopesa basoda ya bacivile bazopesa bacivile bateni bakoma basoda bakende kobunda na bato opposition nzoko nde tozoluka basoda ya solo bakende kobunda na ba M23 babimisa bango na bato banafalo ye affrontement esalami lobi confusion esalami na mboka moko bazobenga soki minembo soki nini bazoyeba te M23 moto abotoli yango to FARDC moto abotoli yango confusion total bana fali oyo bana Congo bana Kinshasa la diaspora nous sommes déterminés de changer M. Tshilombo mais de laisser d'abord notre constitution bana fali oyo balobi no Kabila na Fayulu basangani Moïse Katumbi na Fayulu basangani bana Fayulu biso tolobaki boye s'il s'agit ya kosigner baccord na diable Tshilombo akende nous sommes prêts je répète s'il s'agit ya kosigner baccord na diable po Tshilombo akende biso tosigner ya Tshilombo akende moto liboso asali baccord na Kabila ezali Félix mais Fayulu na Kabila basali baccord te Fayulu balobi te moto aza na pouvoir il faut ke Kabila mpe alobi wi Fayulu nga mona natia ye nga mpe nalobi eke nde balobi tosangisa makanisi na biso ya kobengana Tshilombo baforce na biso totiango esika bokomona Kabila na nzela bokomona Fayulu na nzela bokomona Katumbi na nzela bokomona badinote na nzela nyonso objectif ebile po tobengana Tshilombo Félix Sekedi abandi koluka banzela akende na kokima to akende na maleme biso mpe toyebisi ye boye Mobutu a choisi un chemin au lieu akende na maleme Mobutu a choisi d'être chassé du pouvoir par les militaires Félix Sekedi pouvoir na yo ozango na coup d'état constitutionnel c'est-à-dire tokende na nzela baélection botripote baélection mais ozwi pouvoir na minduki te soko Félix Sekedi alingi abenda bato bilili mpona koyebisa congolais ke akolonga na nzela ya mindu tosengi na congolais nyonso po koprépare kobengana Tshilombo na bavoi nyonso alingi aprépare ya congolais nyonso oyo akoprépare voi nyonso Tshilombo akoprépare po akende soki avoi ezaka na voi ya baélection tokokende na baélection Tshilombo akende soki impose biso dictature un dictateur babengana ye na bamarche un dictateur babengana ye na badéclaration te un dictateur abimisaka binduki ezalaka na bato moko mpe babimaka na mabende bazalaka soutenir toujours pape Mobutu asali lolele ayo ngai nazali CCC kokumbwene oza yo kutu Tshilombo beto osofaka yo kutu azali kokumbwende waza yo kutu beto o mama la reine abanda kopesa nayebaka te ide pesi ifoto mpe na bango beto yango ezalaka double casquette mpe ndenge nini po beto ezalaki ya mama la reine ezalaki beto ya nsima eza bongo te bango bapesa yango Félix or beto soki otuli le vrai beton na kati ya beto balonaka te beto eshofaka soki otia ata mbwengi ekokakoka te ekokakoka te soki olongi ngu ekosala nini voilà Congo ndenge ekauki na bakombo ya opeseli biso président beton tala mboko ndenge eshofe makambo nyonso ekomi ya bana mboka oye c'est pourquoi toza kointeresse mingi na Augustin Kabuya epuis soko tala Augustin Kabuya elobeli na ye ozomoneke bato nyonso basuki en tout cas nakosengela bolimbisa bato ya UDPS bolimbisa bango te problème na bango ezali nini bakanisaki soki bakomi na pouvoir une année eza 10 ans te
ça les a 20 ans. Donc une année, c'est quoi le money? Une année, 2 à 5 ans, tout. Voyez la page de full. Bon, passe. Assez de répéter, hein. Bon, peuple congolais, peuple de confiance, peuple de majorité. Allez, il y a un moment à dire machine à Junios. Nanda, on a mis voter. C'est 70%. Les députés ont mis voter. 350 députés. L'Assemblée, hein. Les gens ont dit que vous motion de motion. Quand il est passé au pouvoir, à d'autres ministres, nous avons motion de censure. Aucune député. C'est que dans le Baka, nous avons trahi le peuple congolais. Pour tout le Golanda, dans la motion de l'Andi au Tata. Dans la malédiction de Salinene. Ana falori nani makonzi nalandi video na ngai mpo nasalaki awa concernant Mutombo voici l'homme bino bozobenge voici l'homme eza kombo te abombeki kombo na ye Muto mpona nini bozobona bakombo ya bamutombo amboka ekomi ya bamuto mboka ekomi ya bakabuya bamutombo basimanga bakabasele bakabuya basibango bafaloye ekomi ya bambui eza mabe te mais pas en excès de zèle bayeleka apart bambui biso to bamoloko tozali apart bambui bakolongo mpe bazali bakolo mabe ozwi excès de zèle bino na biso tokotima Kinshasa. Je vous dis lokola tabu ya préparé bato ayile mpesa bekisa bango baarme tabu ya journaliste yebisa ya buya bakolo mabele balobi bango mpe bakolata teni bakolata baarme basa lele soki ezalaki révision constitution lele eza na intere ya yile mpesi te mbe nazwi bandeko na nga bakasaye wana tozomona na tv te alata bango teni moto aza formation te moto akele formation militaire te ye ozwi teni ma ozwi pete ma na intere bango balobaki boye mokolo tokozwa pouvoir tokoniata bakongolais ekolo bakayansa ntango baye na 2018 balobi lokolo tozwi pouvoir yide epesa koloko pouvoir mpe mokolo yesu akosala nini tozwi sikoyo image wana tozwi sikoyo constitution bazotelela bakoma okalela yango baninga seke bazosala yango mpo baprepare pouvoir na bango Tshisekedi atikala président en vie ata bafaileye akei na fete ya mama noirite akei na fete ya mama peta noirite yoka azoloba bashane nyonso boyoka ke gouvernement apesaka bashane mosala te Nzambe Félix pardon boni boyoko wana baloye yoka na propagande alobi boye bajeune tokosala baemploi ebele tokocreye basociété tokocreye baemploi potile bajeune bozomisa lelo discours esa yoka kuna bashane bozokomi kosa leta pesaka bashane misala alobi le français boye mais les jeunes ne vous trompez pas le gouvernement ne donne pas le travail aux jeunes mais on ne peut pas aussi donner le travail à tout le monde. Est-ce qu'un président français, un président américain peut se maintenir devant sa population ayebisa bango bomikosa te gouvernement apesaka mosala nani apesaka mosala bana pezeye badéclaration boye elakisi noir sur blanc ilombo aza na vision te mpo na mboka o bato balanosi teno na vision
te nous soutenons Buzoba otoyiba mbongo ya le